sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Donc vraiment professeur au Péba, Panique de Djobour avec Yannick pendant son Congo, Yannick Wenge Bobite Fatima Maé. C'est votre émission présentée par Yannick Wenge, Motola Kibunzambe, Motola Dodan, votre émission. Hola, Bana Djobour. Panique de Djobour et Télémilissus. Votre organisateur au Péba, pendant son Congo avec Yannick Wenge, émission moi quoi la Djobour. Alors Yannick Wenge a dit que boti que les places parce que y a pour nous corriger babino oh basiti ya mike ta que ngalo c'est les Djobour na confirmé yango on est où tika place Wenge a koti masolo aïe qu'on s'appelle pour monsieur c'est ça le passé et monsieur za moko pendant ça Djobour avec Yannick Wenge botu nangani azaka moko mbali kitombo la mulai bomangati na mama ndeko sokanga aïe Utika tela Yannick Wenge azo 12 bomanga to bomanate Jésus Yannick Wenge tokos taomona ndeko zolenga zola bino Ciao. De la www.panzasangoyacongo.com. Très heureuse pour moi de vous retrouver encore nos mots en train de nous suivre à travers le monde, à travers votre site préféré www.panzasangoyacongo.com. C'est déjà votre émission Panique de Djobour qui est présentée par Yannick Wenge, Motona Kibonzambe, Motona Dodan, Sabi Dodan Kota, après Yannick Wenge, Isbak, petit nyos amike, basi ba kosi ma boulou pour Yannick Wenge na sinaye déjà avec votre émission Panique de Djobour, Djobour Momendimiango. Alors aujourd'hui j'ai encore plaisir de recevoir pour vous Roi Kassila, Roi Kastar, Roi Kassila, avec les musiciens, il y a papa la biso, tika biso, papa Wemba, nous autres vraiment, Eva na Kimia, alors ça la vine, alors la Djobour, mais tout zoé, tout bétenem ma solo, na cadre de gars, Michel la biso, Panique de Djobour. Yo Zalina non amote mara. Yo Zalika kanesika ebetisa kango. Liwa eponi mosusuke, liwa eponi mozepa pawemba. Oh yeah, oh. Oh yeah, my name is Kolela yoro papa wemba ida la biso yone papa waya rumba waya bantu ekumani betirosi yokolelisa kabata motindo kani Oma osoni ndima na biso Bonjour Roi Kassila. Bonjour Yannick Wenge. Ouais, bonne santé. Ouais, la vie est belle, carré, tout va bien. Merci beaucoup. Tous les Roi Kassila, musicien, il y a papa Wemba, Lelo Awa Sala. Vine, peut-être le solo non. Ils ont nini. On combine de comment la Djobour.
papa mbala moko bokabona la papa we mava kufa to yo déjà mi yebela déjà nzela kandeza bon nga yaki apono yekola mo biloko efaki na yekola na ba secret na moko bon na voyage ki na yaki bon chaque fois bando zala papa mbapa bando zala ba maître Turbo nga Turbo to zala na yo na Jobu champion ayebi vie kandaza ayebi papa mbayaka chaque fois to zala na yi awa bon na préféré na travailler na moi diaspora comme ça nazonga après bon comme ça la programme nazonga vie pas kufi bon ça la programme vers ozonga maman vers kufi le ave et ça la ndeni ntango okaki vers kufaki okaki ndeni kasi baeso ngala weso gezaki na obima na tongo na ebe côté na moni die die de Moulay nanga maître champion nganga Turbo benga binga epse ba ko no bi geza poisson d'avril mais nazonga parler zaki on dirait bon malgré tout fait les parents mais na mona wana zaki na souci makasi na ba été sur les poignets donc zaki mano qui zaki man corps obima na souci zo mona msukolia eko mo mobulu zaki mailo mo toucher fort pour ba non di mapete bon si les lopé na évité bon na évité mon am su babi ah bo kene kuna beaucoup le mo ba bimi su bon na évité ko ndi mango vraiment bon. Merci beaucoup, champion Nganga Turbo. Mettre la pression de place aux alliés. Merci beaucoup, Nassayé du Bolo Bokanzambe. Merci beaucoup, la maman Mimindou. Merci beaucoup, la BBC de Djobour. Merci beaucoup, la Batunia sur Banda Bisso, l'émission Bisso Panza, Sangoya Congo, si tu es Batunia sur d'accord, Poto Moumalandara, émission la Bisso. Mais tant on va qui Barimer Ibmen à Congo, parce que Zaki Tamsou confie à Ina Kofi Mtaleki Saki, Nabambe de Yoka Kiango, Yo Monagani par rapport à Barimer, Yoka na Congo, entre Yahi, il n'y a pas de Mana Kofi. Ouais, mon père vraiment, Nambavé, Bango Ibaï na Woko Tangote vraiment. Tout ça là, jour Mogona, si sa coiffure, peut tout solo, ma solo. Bon, Mambavé, na petit naïe, moi na Kotango Zati. Donc, on a évité pour. Vie bazalaki na alliance moko bazalaka ensemble libanda koto binemi bon moi na kota na éviter bon pona ba rimeo avec papa imba liwa mutaibi liwa papa bien za mère Amazon donc mère ndé falo bala biso papa kufina nini même sous mère azolo batem so ebike via kufana été bon so via kufa mère faut ebisa biso ke papa kufaki boé pour te éviter pour te tenir na ba chaîne misusu ba oloba ke non ba bi ezaki na pour ba que suite d'une mal à l'aise bon mal à l'aise ya nini nde ba comment ba chaîne internationale que nous tuna mal à l'aise ya nini donc mal à l'aise na podium mal à l'aise mutakufa la mal à l'aise déjà bon ya ngwana ngana biso to ba muto yebi liwa ya papa we mba de premier. Oh, bah début à la fin, c'est mère Amazon. Mon pas où dans la mambana, bon, on a vu quoi. Merci beaucoup, Roi Kassila, Rosa, moi extrêmement roboué. Bon, la poto, bon, la nicho, c'est du bolo, Ganza, maman, Mimindou, ma salon, maison Afro-Glora, dans le monde, bon, là, 6 cas coiffure, et ça, la moi bien sûr, au bois qui me l'a. 6 cas coiffure, d'autres ça, les gars, beaucoup de toi, chez, n'ont pas dit, toi, la maman Zando, restaurer ma casse, n'a beaucoup, donc. Et fondamentalement donc nasalamwelo moko ya papa bolingo ya eve na kati ya ntema o eboti ba richesse koleka ya Congo badiama wala pe pétrole même pas moitié ya je t'aime na yo na leli vraiment bolingo le kabepis ya wakastare kumanyo. Merci beaucoup, Roi Kassila. Là, si c'est c'est du bolo Bokanzambe, et c'est ici, Babin Zambé à Bakongo, Nzambe à Bakongo, venant à Kati, c'est ici, Bananyoso, il y a Djobour, pour émission Panique de Djobour, et Talamakas, Nakati, il y a Djobour, Roi Kassila, tout le bela, par rapport à Kofi, Kofi, na Kenya qui n'a eu production mon robot tout le monde a bêti danseuse na coup de pied et ça là qui vraiment rage dans monde entier à Congo mais vraiment problème yo au cas qui dit comment ni tant Kofi a bêta qui danseuse na coup de pied ah bon so lundi ba image yango zo mona na ngoma ma coup de pied té mais ngana remarqué le loi ya ba congolais et ya kaka pona ba mission pour ani oh
Mais coup de pied au fait bête que ça solo. Ça te m'a mal là comme ezaki nango ma coup de pied ma ya coup de pied te po coup de pied ya coup de pied soka beta ke ma coup de pied moi ça na koya vraiment donc koyi kuna soki wa po mon papa salani eza nanga gadi tikala nous aka amener lo moko boy ya iba ite ke presse ça bof ezaka bof ah ben ko faire non ça l'émission c'est en plein émission c'est beta qui wana c'est en plein là et puis que bon filmer si beta que non cameraman ali boso na ce qu'on a dans le bandé vient ça là encore na éviter bon l'erreur est humaine aza mutu bon ça l'erreur tant que roi kasi la lelo za leader aux appena bana ba jeune fille ba danseuse bazali le ko bongo et ça là on ndenge nini yo moko c'est yo poko ça là ngope nga ko sala ngote mais nga ni na condamné Quadra Koraman déjà et bi moins trop bon ezara relo mo salami bon nga pe na ebi ninga olobela ngote on sengaka na public à monde entier bolimbisa ve na biso bon so comprendre ve na biso ça te ke ba loi nyonso Congo la mukaka pona ye lokola sali bongo bato bazoyiba bazokunda ba 400 personnes kuna bazovioler ba mama tomona nano ata loi moko te babomi bato bakuluna awa tomona loi moko te mais komi kaka ya Kofi Olomide loi Congo elakisima ke Congo ezala na loi mais ma trop yango ba gouvernement ne longwa biso tous na gouvernement diaspora nde toza bien vraiment gouvernement mobimba bo sala mampo bat ba lobby papa mba Kofi ba obi ba sala autopsie te bo sala te zoko ala gouvernement ndeni wana za mboka moka batu bavandaka ma place ya mabele moko boye batu bavandaka sans loi sans ni basalaka makampo ba Kenyan ba lobby ke bakanga kwa d'accord amani conseil européen na gouvernement so ba tala aussi ko conseil européen gouvernement ba longwa batiki la biso mboka na biso to continuer mboka na biso ba longwa ma po musana ba peso ebanate bon nyoso talaka papa mba Kofi na poison on peut toyer barak ndire uteka écouter na bango Quadra Koraman ba l'exceller maele bof ba longwa kaka conseil na bango ete neti nga na vanda libanda na lo bango presse boyoka na vanda libanda pona sentiment te na vanda libanda pona ko vanda na Congo te anytime roda NTG na infection roda na ba infection ba maladie belé ba malaria ba typhoïde po lo ezate hôpital a bien zate nzela bien zate ya to baki to bima poto save quand même vie na biso po to ba mamsu to sala. Merci beaucoup Roi Kassila tout la nanano élément Roi Castar il faut bien Roi Castar et Koumani tout la nanano gouvernement est changer et to zonga sko to sa ba carrière na Congo bon pour souci na biso za to zonga na Congo ngai na baya na ngai on ni so ça la yo zonga na Congo te Roi Castar bon ngai vraiment normalement naza vraiment eloko liboso économie na biso nini environnement et puis maramdenge kindaka ordre désordre na meka na bino msusu kine za la bongo ba na kinanu katanga donc non ba Congo donc mboka mobimeza na réalité moko donc pour nga vraiment non faut qu'à tout changer gouvernement mais tu surtout tout ça ba champion nga tigbo ça azobunda ba combat zo gagner si ça coiffure ça les loga bien ba vient na biso ba kande bazalia ba Jean René Golo ba Petit Jésus Didier Chombo bazalia ba King Chali Makomi ba tutu baza mais moi ba osala ngo po ani po kuna loi ekobimela ka ba musicien Roi Castar pour na yo po mboka biso ko ta mala moi ordre et singa fo nani aza na pouvoir to nani aza na pouvoir te bon nga po na ngai zo senga nanu ke na poli na ngana mto pouvoir te ke na pona ngana po na ngai nanu bato liboso no ba longwa nanu n'importe quel mutu ba ocha après to bando landela éducation boso ye pa ye ayepika na makambo yo ezaka la eza moi pasi po automoni l'équitro soga ye nango do esimbati. Merci beaucoup to le gars mon ke conseil no repesa na Kofi Olomide sur talent na par rapport acte one ça ami tant que conseil tant que musicien conseil no repesa ve l'erreur est humain ve place aux arts sozoyo kanga sope bat ba memelo makambo Roi Castar et Koumani l'héritier du trône du village Molokai en chair et en os ve lelo yolo baïga gotika la gina biso papa kei yo po okoti no place morobo isiko nanya tikali siko
somo na biloko yango mpe eza kaka bien mpe kaka te mpo na bino bagrand poete neti bafie oyo bino bosimbi bendele papa akei totikalaki na yo yo soki okota lisusu makalala mpona 3 mois lisusu eza ku 18 mois asombi 15 mois yango mama tolobaki kaka nga l'héritier du trône nazawa roi ekumani tozonga kini mpo te otravaille vraiment mpo naza meilleur chanteur ya diaspora ya bacongolais tu ya diaspora naza meilleur chanteur naza na trophée naza na biloko nyonso bana ya diaspora bayebi bovie na nga sori vraiment na mambo ezwi yo lizwaka nzete te okoko lizwaka kaka moto pasi na bisengo ya moderne tokobengaka la vie otikanga lalela museo otikanga lalela papa wemba otikanga lalela lekuru yo akozonga lisusu te akei na yo na Congo pe na mokili Vraiment, Barbézère au Péba, Panique de Djobour avec Yannick Panda Sangokomo, Yannick Wenge, Bobité Fatima. C'est votre émission présentée par Yannick Wenge, Motona Kibunzambe, Motona Dodan, votre émission. Hola, Bana Djobour. Panique de Djobour et Télémilissus. Votre organisateur au Péba, Panda Sangokomo avec Yannick Wenge, émission Moko na Djobour. Alors Yannick Wenge a le dit que boti que les places parce que y a yé pour nous corriger babino oh basiti ya mike ta kenga bese de Djobour na confirmer yango oni yo tika place Wenge akoti masolo aïe ko sapete pour mission c'est ça le passé émission za moko pendant sango Djobour avec Yannick Wenge botuna ngani azaka moko mbali kitoko mbala mulai bomangati na mona ndeko sopanga aïe Utika tela Yannick Wenge azo douce bomanga to bomana te Jésus Yannick Wenge tokos na mona ndeko zo lenga zola bino image Banza Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais Edino image Panza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe